Anelka Ballon d'Or a confirmé réconciliation na bango na Chantal Bola. Anelka Ballon d'Or alakisi biso pe a posté photo ya ye na Chantal Bola na kati ya Facebook na ye pe akomi wana. Sikoyo pona bisusu alakisi bango ke bino atie musapi na mutu alakisi bino moko boyebi soki elakisi nini. Alors ba oyo balela rando na be spectateur na ba oyo balingaka rando te. Bolingi bo vivre be émotion ya rando. Bolingi bo yoka bagu ya rando. To bolingi bo yoka kosilika ndenge zalaka soki bozotala batu bazosala rando. Ebongi bolandanga to solola yango. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo nyonso alingi ko vivre spectacle ya rando. En tout cas rando turoyo ekozala penza spectaculaire na kanisa na prononce yango bien. Bon boyebi kaka ndenge kozala non. Bon, moko na ko expliquer bino ou bien na kota na langi mususu. Donc, le rando ekozala spectaculo. Bon, wana peso na kanisa de soki na lobiango malamu, me kozala spectaculaire. Bon, siko na lobiango malamu. Le rando ekozala ya somo, ekozala gu pena elengi. Mais sikoyo soki bolingi rando ezala spectaculaire ou bien spectaculo. En tout cas, ebongi fo kosala boye. Boyebi oyazala la reine de rando ya tout le temps obayiko botola médaille na Mi José la reine de rando 2020. Na mamingeni oyazala un coup KO ya tout le temps bayiko botola ye deku bayiko bete deku KO yena mobali na ye na manuela kitoko oyo abotoli royaume pa abotoli championnat. Alors bango tuwana baza ya ko préparer. Mais mama paradis azana likambo moko ya mukie na mbila aza kokende ko signer. Alors basengaki deja peto sitolobaki kosala mweloko pamba te azwa avocat. Mais mingi baza kozelaki epesama malembe parce que jugement ezananu. Menzoka esengaka bongo te. Esengaka avocat fo azwa ye sikoyo na mikolo yo deja avant jugement. Pona nini? Pamba te avocat akokosunga mama paradis bakoma kutu na jugement te balongola kaka signature yo bazobenga ye akendeka ko signer. Akoki kokotisa deja avocat, akoki kokende na mbila. So ake na mbila te asote mbara moko epai ya ye moko mama procureur to papa procureur. Parce que mutu atindaki Chantal Bola ayaka ko signer eza mbila te. Pamba te soko za na mbila asololaka mbala moko na procureur. Procureur muta desidaka soki batinda inano provisoire na lubwaku to batinda ina ndaku aya ko signer to aleka pana ye na bureau na ye basolola atala soso mutango malamu. Alors sikoyo biloko eza pa mama paradis eza na maboko mbila te eza pe na juizi te mais ezalinde na mama to papa procureur. Alors soki bosangisi mbongo sikoyo na kanisa biloko wana nyoso ekolongwa. Pamba te Chantal Bola akoko manke te na rando oyo. Po rando ezala kitoko, rando ezala gu, eza kosenga mama paradis azala. Bobanga te akosala
badérapage te ndenge bandeko na biso wana baza na boloko basalaki akende pe koluka mutu na porte ya ndako te ndenge bakenda koluka Josiane Mondele to bakenda koluka Anelka Ballon d'Or. Alors lokola Mama Paradis ye na Anelka Ballon d'Or Niamanverse bakomi na relation bazongi bakoti na réconciliation na kanisa ezali likambu ya somo ezali rando moko ekoya ya somo obakisi Mami Ngeni bien sûr atikali susu enkuka ote maza susu na aza toujours na ba pratique na ye na kanisa boyokaka ba video nyonso Mami Ngeni asalaka azangisaka kobwaka ba faux quantité na kanisa bato kutu si babendaki ye matoi mikolo yo akotika kobwaka ba faux compte mais azangisaka te même azolobela liloba ya nkolo même azoloba makambo ya normal mazangisaka te kopesa kingasa na suka mbote mère de fille mbote bakombo ebele nyonso wana azangisaka kopesa mbote te pamba te ezali ke aza ko remercier bango ndenge baza kosala kopupula na sese na ndenge ya système ya ba faux compte yango wana réconciliation oyo ya Chantal Bola na Niamanverse Anelka Ballon d'Or en tout cas eza kitoko rando e makasi Josiane Mondele yepe atikite mikolo yo vraiment azaya ko préparer azali penza na minu o ya lion ou bien ya léopard ou bien ya jaguar pote alia penza ba Chantal na ndenge ya kosakana te azali préparé abengi oya yesikoyo orgazi Mondele kalate akoya akobamba bino kaka tolo akobamba bino mapeka akobamba bino pe dendo bokokweya na rando bongo bois noir na ekutu koloba te po ye aleki ba bois noir ebele oya rando na ki bois noir yango aye pona kolakisake na kati ya bato ya rando ngai nde nazali moko ya ba bois noir ya kosakana te alors sikoyo bawana baza équipe moko na Manuela Kitoko bazali équipe moko na ba Blandine Osako bazali équipe moko na ba Mi José alors kanisa d'équipe oyo eza na ba randonnette professionnel oyo bayebi rando na ndenge moko ya kitoko na kanisa soki totie bazala complet bongo ekozala elengi pe tokozwa biku ya rando toko vivre be spectacle moko oyo ekosala biso kitoko tolia bonane kitoko bango pe balia bonane kitoko alors ba oyo batalaka rando ebongi bo continuer kotala rando mais ndenge balobaka na kati ne faites pas ça chez vous bo sala yango te pa na bino parce que bango baza ba professionnel bango baza wana pona kopesa elengi na kanda mais soki yo omesana nango te kosala ngo te même na ndako na bino même na voisin na yo surtout na net kokota pe bikotela te ata oza na kamera ya sika ata oza na Facebook ya kitoko ata oza na ba YouTube 50 soko lingo kota zala sir okokoka makambo tango koya oza lokola amateur sima okokoma professionnel pamba te tokotala capacité na yo ya ko supporter mafinga ya ko supporter rando parce que bango tango bapupulaka vraiment nyonso na mukuse elingi koloba boye tango Mama Paradis tango Manuela Kitoko tango Blandine Osako tango Mami Ngeni tango Josiane Mondele tango barbechou tango bakombo nyonso wana boyokaka eza kopupula bango bapupulaka eloko nyonso mutu nyonso oyo kolo asala bapupulaka batu nyonso être humain nyonso bapupulaka être nyonso erespiraka même isoso bapupulaka ye bapupulaka biloko tu ezaka na mokili oyo même carton bapupulaka ngo na kanisa bomona combien de fois Chantal Bola akomisa bana ya Blandine Osako ba carton même bana Blandine Osako bisika baza bakamwaka
eske nga naza carton to nini mamu ya zoloba nini me bango bazala no bana moye ba comprendre rando ezate lokola bazokola bakoyebaki ezalaka kaka spectacle bana Chantal Bola si ba comprendre eza spectacle bana ya Manuela Kitoko si ba comprendre eza spectacle na kanisa pe bana ya Blandino Sako soki ba mikolo bako comprendre ke ezali spectacle oyo ya Josiane Mondele yepe sa comprendre eza spectacle me ba oyo bazana bana na bango na ndako bango tisiko mususu nano bazo comprendre te mezali kaka spectacle o epesaka biso bilengi na gu bango oui bazalaka penza na rando me bayebi ko contrôler ba rando na bango bayebi pe ko contrôler ba réconciliation na bango bayebi pe ko contrôler ba bombe mafinga o bapesaka bango bayebi pe ko contrôler non mafinga o bapesaka baninga ba contrôler kango te poso kwa contrôler e ko kota bien te me batidi aka adversaire atidie ye bien azimele bien aningisi yango pe omonike pa ndenge Chantal Bola andima jamais ke bakobete eloko kitoko mais mi José atala ki Chantal Bola akoti Chantal Bola asali Jacques Zengi aye na fete ya Chantal Bola abini aningisi tolo Djidia Bwakiye na kombo nini na kanisa botala bino moko na YouTube tangu Djidia Bwakake tangu nano akomi renité mais abwakiye déjà la reine de Rando ezalaki déjà bia liboso mi José atiaki Chantal Bola mais Chantal Bola azalaki kidiba mi José ningisi nango tolo mi José ningisi balesi bambongo bongo tang babandaki Rando switch nango bino moko boyebi mamingeni ndengi moko na Manuela Kitoko mamingeni akanisaki oyoyo na sasai ayaki kotianga bi bazwanga bana ngape na salibwe bazuye bana mesikoyo azaka kaleki azamuke ngana zana modero mandima kiteke akozwa deko kao bien sûr modero azoloba na box ezalaka kaka kumoko kao ozana raison maintenant omona double direct ou bien double crochet omona kaka moko mutakwei kao. Bon, waneza mondeli yo monaka, eza normal, même bato babetaka bale, na bato babetaka te, o babetaka te, ba monaka deja ke ndenge batilaka bi, na ndenge bi ekokota, mais zala na terrain, yo sikoyo, lokolo zaki na terrain, moyen omona ezate parce que Manuela Kitoko muta betaki yo double crochet to double direct, mbala moko lokolo kwei kao okoyeba ndenge nini mais ezane ndenge wana boya kopesa biso spectacle oh rando ezanguya rando epambwama rando oyo nde gu na sokishawa ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu, ya boss na biso jipe kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Jipe kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.